Voilà, cher internet, j'espère que non, la sabine vidéo moi. Quand on a mon vidéo, je m'étais dit, vidéo oyo, naza obligé à rebombango quelque part pour te mettre à yango. Parce que boyebi na bisa déjà en tout cas faute de temps de bando permettre ngala sala ba analyse. Mais vidéo elle permettre biso to sala ngo analyse malembe to sala précité to sala analyse malembe et puis na zo réaction ya ndeko pona koyeba o balobaka Master Kimi Komba. Pourquoi on a bien Master Kimi Komba boye ba on émission o. Mais to là dans vidéo yango ouvrir avec lecteur Windows voilà. Nazongi nan. Tokei siko. Totanga vidéo na biso. Tokei. C'est parce que biso ba bapu on a meti amakaka mam na biso. Comment on a meti à respecter mam na biso. Je comprends. La mettre na direct. Mans. Ndenge za boye na kama seka. Yana makambo abapu na ya nini. Na ya SBT. Ngana yebi parce que ba bete na solo bimba na kabuti e ya solo bimba ngana le bana ngote e mo kale ale ba ça bien ça atika ne ko ba donc rien à voir le moment sika a ko tourner na SP de ba bena ke na SP ba bena ke na ba kite ah ouais mo ka e de ça ba bena ki oh le mo ka ba ki za ki ye na milo abena ki ye na milo oh non c'est pas na camion surtout mais na le bana parce que yo mo tester ça pour le matin et ça JS oh vous avez bien gagné na pour militaire pour les attendre pour vous le groupe avec de bien le groupe na kati na ngalo vidéo eza mwa mulai mais le quoi na tsango le wa temps fort il y a émission na biso auto sala siko na temps fort il y a émission na biso auto sala siko par rapport ya gabe azaki na mikili ya poto makam nyonso eleki na réseau amona ki yango nde tango aye ndeko na biso Ivipan asile ko yambe na plateau na yebi ke baninge bele pe si balobeli mais pourquoi pas votre Miga Malunzi moko obozani na télévision internet na chaîne chez Malunzi Miga studio to mekape ko lobela non nous sommes censés to zongi sa cassette à visima biso peto loba parce que batu bana posa bayo kande Miga lobi mais de l'autre côté j'espère que na otela bino sous vidéo mo ya moke oyo na bombela ki bino boyoka eza ya ndeko na biso collaborateur ya Sila a répondu et ça a le même sens y a ba question mais réponse n'est pas qui ni Tolanda ami peut kabola bata ba parenthèse voilà quand on me soulever la autre dernièrement on va côté mon va être mon gars le bagi binga qui est tout et qui soit salué pour l'émission comment tu vois comment je vivre d'abord époque Sila Bobandozi la boyoka réponse mais réponse na weza na 4 émissions ah ils on appelle sibino avant goût de façon que boyeba ke makamto ko lobela yango wana ya gabi vidéo na eza mulai mais to yo quand asko to bando de ko quand malé la tie boyoki to lobi na tie boyoki to lobi et puis tant lobi Master Kimi Komba cela veut dire collaborateur ya Sila amonique te makambo yo tolanda na émission tolanda na 4 émissions Miga Malunzi moko obozalani na télévision internet nazongeli bino avec ba analyse boyebi kaka initi to ba mingi mais j'espère que l'émission au peut on a tout ça kala mingi te en avant midi au tolobeli sortie médiatique ya Thérèse à chaque fois na ça ba réaction ya ba tout oyo ba réagir ba tindelinga malgré mission et les kaki mais to bando ça la bon chaque fois une fois to sali émission ba audio na bino na ba vidéo na bino bon le tinda to bando tsango peut-être na fin ya émission de façon que bolanda ba réaction peut ya parce que bato balanda biso merci beaucoup na toute la grande famille Libota même les abakou ngana bi ke botala anga na bi ke botala anga donc Master Kimi Komba akoki lisusu te
Voilà. Chers internautes, salut, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Aux amis Bino à travers le monde. Merci beaucoup. Dans cette grande confiance au Boko Pesa, Ngai Moko Oyabino, Migra Malunzi, Moko Obozarane na télévision internet, Nazakane Sengo parce que Moussa na ko sala ekokoma. Et puis beaucoup retenir quelque chose. Tant déjà Moutou ako tinda ba réaction, tant beaucoup tinda nga ba réaction na ba WhatsApp na nga ekosala nga bien voir même tant on a kotala ba commentaire ya ba émission on a kosala. En tout cas ekosala nga énormément plaisir. Ya kozala toujours pembeni na bino ya kobunda bitumba oyo tozala ngo ensemble na bino parce que nga na koloba eza juste pona kolamsa batu boko tala na TV mais tant mususu boko tala malamu te ezo senga pe to limbola mwa moke. Voilà, Miga Malunzi Moro Obozali na télévision internet, je vous salue tous la grande famille Libota, voire même les Abakouk. Ah, on appelle ça bino mbote parce que nazara na likambu na moto te na sala banalise nanga très pépélé, très calme, très posé. Merci beaucoup na Maman Aminata Tulomba ici kanini o ezwamiyo ya Sylvine Jolie bambote na yo ebele la maman chérie à moi si na pesio ba très gros bisous ya José Lusadisou maman Myriam depuis Belgique bambote ebele grâce Malunzi la maman de Enosia wana moi na biso wana pena moi na biso Gisèle Makaya Ndofula depuis Bundes en Allemagne. Aga depuis Paris, merci beaucoup Aga na nyoso oyo okosala pona ndeko na yo Migra Malunzi Papi Fernando Mokonzi Mone na kata Philips wana depuis Paris. Joseph Fernando na Westerlo bambote na yo Isabelle Lema ya yo yangwana j'espère que vous êtes très bien. Branly Aigle ya Rosimbu la maman de Acacia Carmel Mbunga Yannick Ngombo yebiselanga Igor Kiala depuis Londres Migra Malunzi yeyo apesi bambote na ebele sikanini o ezwami ya pelenda depuis l'Angola yayo yangwana Sami Makanzu peselanga mbote na mama Lili ainsi que moi na biso Agathe Bertrand Kisonga na bosani yote voilà ezali ba salutation rien que pour na kobanda émission et ça la bien bateau batala biso puis o ba soutenir biso faut topé ça bon moi ba mbote et ça la rappelle parce que elobi nango ba musicien de balobaka ko moi libange ça la bien musicien ko tabwa ka ba tumeso ba bois qui est ça la moi play morobo donc la maman chérie à moi si maman Aminata Tulomba ya Sylvine Jolie ya Bino ya Ngowana voilà avant to banda j'espère que film est outil kokota et ça 40e épisode to betana no Belle Vie TV voilà Belle Vie télévision yewana bimi non na saléré non voilà Belle Vie TV yeyo ils ont la Belle Vie TV directement to côté na ba vidéo na e to moni combien d'épisodes déjà au côté Siko il y a de cela 46 minutes donc 9e épisode donc film continue tout ça dans 9e épisode il y a film mobilité sociale 9e épisode tozonga totana nous évolution film comment et kokende quoi hein tout à rappel quand même ne kokende mobilité sociale le tout premier épisode il y a 150 000 vies n'est-ce il y a 8 jours 150 000 vies n'est-ce à 8 jours ça va déjà ça va deuxième épisode 106 vies 7 jours troisième 94 views 94 cas view dans 6 jours, 4e 90 000 vies, 5e 85, quoi encore, 6e 82, 7e 76, 8e 63 et puis 9e aussi Kota Kalamingite Awa déjà 5200 espace il y a 46 minutes. Donc je vous recommande beaucoup de la Belle Vie télévision si vous avez beaucoup de films de mobilité sociale et comme dans le 9e épisode une très belle histoire Yom tu okolandanga
selanga commentaire tinda na ba numéro o izawana eza ba numéro na nga na biro te o akoyambela nga moko na koyamba yo et puis na kozwa audio na yo oyo osali ngai na tie yango na émission debi que topona ba audio parce que ba audio kota mo ebele mais to so pour ça les vidéos et ça bien ma casse to remettre ko exposer ngo na télévision na biso témoin de façon que o miyoka ndenge jeune nga o ekinaka eza système de jeune nga o na sala pour na émission na ngai oyo donc bokene osabonner na Belle Vie Télévision et si quand il o beaucoup une très très belle histoire ya morale o eza ko tali film eza te ko tali ka théâtre pour no tali théâtre mais au tirer ba mo leçon ya vie ndenge vie kendaka et puis à partir à théâtre o babi un artiste azamu o aidikaramas ndele loto yo comprendre to comprendre yango déjà kutu que no Belle Vie aidikaramas ya sala théâtre te pour na sentiment botali ka bozongi botali théâtre no ye aza vraiment moto o aidikaka monde entier azo ko éduquer monde entier voilà Belle Vie quand les sikani o ezwami on appelle so ba mbote ebele voilà j'espère que na batak na tsela bino bomona déjà ndena lobaki que non tokolobela retour ya Gabi ndenga ya ki toyebi ya Gabi aza abakuku ye mo alo bango clairement aza abakuku mais quelque part makam salo baka ya on mon lelo to comprendre na sepela makas famille botabo to comprendre akoko ya obeta ba mbodi na ya se to comprendre ga to landa susute mais na mama lo ba so landiango o comprendre que alobi pe likambo oyo ko sa que non net biso ba mika to ya de façon que to meka kolobela likambango parce que moto euti kopela awa j'espère que boye bien moto euti kopela awa na ndenga kosakana te o eza pena que non opesi mba mbwa boyi ba simbisi proche collaborateur touche ba simbisi touche une émission oyo ezanga na motina ya Gabi qui dit so ba benge pas Belle Vie na ko tourner ya Gabi mais étant abakuku bon c'est bien bon tozala bino elongo toromeka ko décortiquer émission oyo merci beaucoup na bino bat bolandi émission oyo leki otolobelaki ma sortie médiatique ya Maman Thérèse mais je vous ai promis que na kozonga tokosola na bino pourquoi dinana na Thérèse et comment kaka boy dinana alobaka te aza pena la douce ya solo mais du côté Thérèse ezalaka toujours sera bimi ba tunye question pourquoi olingala boyokana et pourquoi okokokende ko jouer pas ya dinana boyebi réponse na pesaka ngasko na na secret on a sabino pourquoi ba yokana kate ba audio ezali ba vidéo ezali ba preuve na zanango dans le coin na bina yé donc na bon ça l'effort chaque fois émission ezalaka et surtout que bino pe bolinga mingi mais le lot to kolobela likambo o etali proche collaborateur o batiaki na erreur ata lisolango esili koleka tika biso tozonga sa cassette à vie sima pour que top sola na bino allez tokei écran témoin azalaka wana mpona kosunga biso totia yango pamba te tolanda comme ça tobanda analyse na biso fungoli awa merci beaucoup Maman Aminata Tulomba ya Sylvie Jolie Pambote Nabino Gisèle Makaya Ndofula Aga Ilunga Mbote Nayo Bisika Ezwami yo depuis Paris je ne cesserai jamais de te remercier Toko fungo la vidéo voilà na Tesco pose comme ça tolanda yango malembe de façon que toutes ces vidéos et lobby to réagir toutes ces vidéos et lobby to réagir to ke nango mwa bongo hein bandeko je vous salue tous famille Libota esikanya so oizwami bino Aminata Poutou j'espère Aminata Poutou hein ah bakombango na mona ko commentaire trop merci beaucoup bon tolandi to kitsa pe mo volume pour vraiment eyokana mwa malamu na tie micro awa tolanda volume ngo ezali koloma makasi ezali ko
Toki. nakataki parce que biso bakouple tomonaka neti amakaka mamsi na biso tomonaka neti arespectaka mamsi na biso te ozo comprendre akendaki na ye direct mams ndenge eza boye makambo moseka yango makambo abakouple na ya nini te na ya sd te nga nayebi parce que babeteli nga lisolo mobimba makambo oyo azolobela nga nakoloba na ngango te po moko aleka aloba ye sa Vincent atika na ye koloba donc rien à voir. J'espère que eza su likambo te oyo nga na koya koloba na bandela su question yango biso ndeni. J'espère que likambo epelisaki moto mikoleleki. Pourquoi pas noko migra que je suis na ya kolobela ngo te non luvunu to ya kolobela ngo lelo ya kabia uti musika ya kabia kane ko tuka bato voilà ya ko tuka ne belle vie et puis alobi très que biso baba cook to kanisa kya koloba na biso donc c'est-à-dire ya kabi quelque part on dirait atalaki émission nesenga ke asala ba recherche pe na ndenge na ya partir ya poto ba plateau ezebe na poto j'espère que alobeli yango te tout le monde a dit tant d'émissions à poto. Mais quand on a kin, le corps a la collaboration na Yves Ipan, au basa la publicité na boya mogijo chaque fois autant bon na bayamba on les a la publicité na boya mogijo basa la ka. Mais sauf que ba profitera pe basa la émission d'engeza la kaka. Ndé a posé les mêmes questions pour na kolobaki au mona quitté makam o le kaki. Il y a gabi qui parle à haute voix que non babengaki mamoseka est-ce que babengaki mamoseka babengaki na SBT mamoseka kuta l'équipe deuxième épisode o fingisaki voir même Gosse di Kambala o bandeko barezi bayaki bazui basali ba capture ba fingi Gosse di Kambala pour na émission wana pour mamoseka peut-être na deuxième émission ko kaya ko ba peke no babengaki na maison de production tel mes proches collaborateurs, qui est M. Vincent, à Yaki, directement, sans pour autant attendre la émission. Ayamba Amoko s'attaquer à artiste et comédien. Si longtemps, il y a un comédien. Ayakande ko apprendre, il y a un film. Aza un simple scénariste. Oh lelo, tango. SB et problème. Oh baba kouk balukela, si la, nande kolushima, pona kokabola bango. Nde Vincent talki yaza na ba film na épée à côté de la chaîne na nda sali que tena profiter pe place parce que talki intérêt mo boizana que non si la tellement za likolo est-ce qu'on a côté place le quoi vide ça et surtout que si la comme un film était pona na epande ko shimo mutabana ko ma film ko nezaki ya lole donc si la na carrière artistique de nyonso o sali na vie jusque là même dans la bine émission o nana ebine ba comme un film était a kopesa idée mais ko koma yango ko panza na sala boy tableau au feu ça donc fungola mutu ayebi yango nante vous comprenez ndé place Vincent Kotaki bon tout ça la projet ndé ba récupérer dans le même projet ezaki ya SB et puis ba ko ça la projet d'ensemble o eza HSB parce que le lot oyebi ke akoloba que non eza chaîne ya artiste ici là mais oyebi ke eza collaboration toza bazobati et que même des bazars dans des coluchis mais ça va collaboration parce que vous êtes déjà à deux vous avez donc bon kabula bon ce que côté bon le terme pourcentage ma comme patati patata mida azwaka émission wana mamo seka lobi ke babenga ki azwa tiango sur la toile baba cook lokola ba vice longwa bino botikanga lo babon ba vice amité longwa bino bo côté na live bo bandi koloba ko finga koloba n'importe quoi na moto atanga kombo na bino te. Mais il y a ça là qui tant que côté Vincent na kata live Vincent o abimisa ba maloba mobo o ezanga tina que non désormais to kobenga yo te aussi longtemps moto yo kolobela aza artiste comédien yo ko za artiste te o yaka loba o elobama pour ne pas répéter encore ba phrase o loba kana lelo to kiwa ya gabi ayeko ko zongisa susu likamo pona ngai ko zongisa yango pour dire que babengaka te pour ya gabi lobi babengaka ye moko te babenga ye na mamilo peut-être milo azwaki mamilo azo artiste milo azwaka na ye
chance wana te ya oleka émission toyebaka pe te mais coïncide que Mama Moseka aleka émission et pas ndeko na biso Top Media tadinga lapa nde permetaki mweloko wana ekota so pe émission yaka nango te bato balingi bayeba te lancé na ye kaka alobi ke non nga babenga ye nga e lelo tala ya Gabi abi babengaka ye na mamilo. Et puis à partir ya moi parti oyo na koke na mino na deuxième vidéo mais tozonge la vidéo parce que vidéo eza moi moula ibota place to suki vidéo bandi awa ti awa donc eza vidéo ya 4 minutes mais lokola to lobela no makambo o etali ya Gabi ndenge aye ko recadrer peut-être Vincent par rapport à sortie ou à Salaki to suki na nuna quelques minutes oyo 40 minutes je crois bien tout ça na 35e seconde tozonga na 35e seconde mais na deuxième vidéo oyo et koyaka koya na presque na ba les mêmes sens ya réponse oyo parce que batuna ki Vincent botala ki on attaque batuna Vincent moi question moko oyo permettre que non à répondre par rapport ya makambo ele kaka ya Mama Moseka toleki na kitisi tableau nanga toye na deuxième vidéo na biso yango yo voilà vidéo na biso yango na tiena moi pause na zongi parce que tolanda question et puis une réponse comme ça to remettre au fond là pour to zonga la sous vidéo na biso o ya liboso ya Gabi tokei ami pe kabola bate ba parenthèse voilà côté sango papa nous soulever na dernièrement on a eu côté mon peut-être mon gars au bagi yo benga qui écouter et que soit celle un peu émission comment tu vois comment je vivre d'abord époque aussi là en fait époque on a vivre là comprendre là que les élo moro il faut au kima ba biloko on est sur le bio au kima parce que à notre niveau ngai na mambasi là ça a permis ya ko bandwa osala ba net parce que nayebi force ya ba fan base au bazan ngo c'est-à-dire que je préfère au ça plus travail qu'on écrit de bons films de l'autre bandit de travail projet il y a j'espère que Bolandi réponse ya collaborateur yango mon na début na baki master kimi komba collaborateur a vite compris que ce qui n'a landi ba chroniqueur au prosi là ba bande dinsanga na libulu pourquoi parce que ngala kolobango collaborateur a sali des sorties médiatiques oyo ngala obenga ba sorties médiatiques bidon ba sorties médiatiques mo oyo et apporter dans le côté tozong si cassette à visima pour la kolobana bino proche collaborateur ba bengsa Mama Étoile après ko bengsa Mama Étoile a zwaki ben silt ndenge akendaki ko jouer kuna Mama Étoile ayaka justement pona koloba ke non ngala a justement pona lokola ngam na jouer na SB bo finga nga mais boya ko finga mona batu belle vite naza ni famille libota ni mais so bona posa finga bo finga nga nde collaborateur ayaka ko sala réplique ayaka na ba preuve pona nga tant na mona réplique non franchement parlant na sala ngo kutu l'émission na efasa d'émission na chaîne parce que générique na nga liboso za na intelligence artificielle na YouTube bayo kana raté le cours des quotas moi mingi des salaires qui dans un pan technique franchement parlant ba longola nga monétisation des salaires qui na longola ba vidéo nyonso o ezaki na ba générique wana ndesko no mon bo na sala générique mo ya 9 minutes 9 secondes seulement donc proche collaborateur ayaka na ba preuve mais na ba preuve ayaka nango ngapo nanga ayaka na ekaka ko donc compléter makambo Mama donc ayaka ce qu'on a ba preuve par rapport ya makambo Mama Moseka alobaka Mama Étoile alobaka ya yaka ce ko confirmant que non te Mama Moseka lobe Mama solo tala kuti zaki Mama Étoile loba Mama solo tala kuti zaka boizaka boye et deuxième sortie médiatique na ye eza par rapport ya touche au mida a timolaka libula la dinda bi bon na dinsa Vincent a ndetanga dinsi collaborateur de le collaborateur par rapport à répondeur il a vite compris que son alandi ba chroniqueur oyo bazo vivre na
na ba propre intérêt na bango. Dans le cas là bon on a ba propre intérêt na bango. Moi je suis censé na bimaka lisusuté par rapport sur les kamo boye na yakobima. Mais na audio wana oyo réponse à l'obaka na mida l'obaka. Cette fois-ci, le roi de 2026, nous sommes censés, soka likambo et paf, je serai obligé, yakobima, tout le barapé quand même, parce que trop c'est trop. Maintenant, avant de réfléchir, surtout biso ba auto célèbre analyse intelligente de tout ça là. J'espère qu'à l'endroit d'émission la biso pour dire que ba tienga erreur, émission na talaka ko douter, émission kutu boemba mon na leki na plateau mida simsinga touche. Ndes kwa senga banda le désormais à kolika li sous-souté. Par rapport à la réponse, il faut pas comprendre. Par rapport à la réponse à PC. Donc, bisous tous ça censé, il y a les cas sous la TVT, na comment avec critique, topé ça ba tu bilo ko ya malamu. C'est par là nga la robaxelo boinde konanga. Ba komene de moni ba photo tika ba basa misana ba. To tika ba basa misana ba. To ya peut-être na moi comparaison ya ba film. A film au Bosali, a Isaac de Tinate, a film au Bozongsiba, a film au Tinate, a film à la Bisson Baloto, Zubès, a Baloto Matimaka, c'est ça, tout le monde. Oui, pour ça, acteur a continué toujours, comme ça, la Moussa n'a pas bon. Et surtout, Oba Komaka. Et ça, j'étais, ça, le scénario, Zanon a idée, Panza, ça, le scénario. Ça la casting, ouais, jouer place, parce que casting pour que tu aies mon boy, bika beta makasi mais au tiers place on est simbité. Donc faut bouler pena, place où simba bien aussi simbité. Et ça va, dis tu vas dans la TV boy tu as mais biso quand même, ba miga ou tu participer puis ngabe na sala scénario. Tu yebi passe ya musala wana nyonso ndenge zalaka. Donc quelque part nga pour la réponse ne oyo, na mona nga réponse à malamu. La sortie médiatique ne sont lingo leka but faut sentir que non té à l'équico proche collaborateur aye ko leka pena le bi makambo bo ils en a sens makambo e ko fingi ça été voilà to continuer to kana no les Abakou deuxième chaîne à Sila Bissal à moins de 8 mois tout ça depuis les 100 000 et qu'elle toujours proposé va contenir bien. On ne peut pas te dire, ça va s'inspirer, mais biso to peut s'en va contenir bien. Donc, maintenant, le problème, on a des artistes, non. Ils ont des questions qui sont importantes. On a des débats que tout ce qui est fan, voilà, Toyoka. On a des choses qui sont importantes. On a des débats que tout ce qui est fan, on réfléchir un petit peu. Les débats qui sont importants. On a des débats que tout ce qui est fan, baouba potana mais biso to pesa ne ba contenir bien. Donc maintenant la problème morité na ba artiste non. Les ala de ceux qui au moins niveau vers niveau de vite de bonisiga mais après j'ai pas de problème na bato. Mais voilà. Dans le bas qui toke non malem. Isa ba débat mo boité ngala ko tango. Isa ba débat mo boité o nga peut-être na koko ya kasusko loba. Naza pe na problème mona ba artiste te mais sauf que so za na problème mona na ba artiste ndeko na biso proche collaborateur na ebité sori o sala ngo eloko nga na osenga tu dois retirer message oyo yo oloba na mamo seka to ça pe na tina na été parce que lobi na za na problème mona na ba artiste donc mamo seka za na katsa ba artiste wana il faut zonga attendre fisque na moi message moi beaucoup le banabiso que noté n'a retiré parole wana parce que attends lelo obeng mamo sekate ndengo lobaka tant que ce jour obeng apé nanu a loba o dénigrer ngape message on lobaka c'est message moko ba commander na été so bo yamba ngo ndengeni et ça déjà engloba ki bino pe lelo lobi na za problème na ba artiste mais ngana ebike oloba sous na vidéo mo pour oloba ke dans un problème personnel na belle vie problème on toye baraté vous arrangez mo yo na Thérèse na monde un problème na belle vie débilo ko na onga na lamsi sou bato okitisa ba artiste pona mida a kotsa na live pona okitisa ba artiste à travers message au pesa Moseka Mamoseka. Deuxièmement, vous avez un problème personnel na Bella. J'espère que wana toye bien motobo sanité.
Le peut-être so lingi o effacer makambo wana c'est bien bon parce que oza moto azo kumba chaîne mo ya munene. Ba chaîne wana zo kumba wana na mutu na eza charge ba pesu eza jeté. Alors faut ça na climat mo ya malamu na ma comédien nyos parce que lelo soko finginga so na comédien yeba ko fingi pe muningo okuna. O dénigrer nga lelo yeba ko dénigrer pe muninga parce que za musana biso yondo kitisi yango. So na bi mabe boko melanga na commentaire mais so na bi makambo eza na nzela. Bo pe sanga chance ya continuer ko sala analyse oyo ya malamu. Merci beaucoup. To continuer na ba vidéo na biso awa na stopper nanu na zongeli vidéo ya Gabi. To ce que na 35e seconde. Voilà, aussi to le cas to poussani. Comment dire mutagu oyo après que bien mutagu oyo mokabwanya ngo ya nini en fait to comprendre que comme ça maka bongo physiquement comme ça et comment ka bongo donc moi ko ba ko exacté ya nga na félicitaka Omar ina félicitaka Pierrot c'est ça ba te belé o ba ça que ba na SB ba tourner ba na bo ba tourner parce que ça na c'est que le ba bengo quelque part au attends mais ça va comment monsieur na comment monsieur Lelo ko za pa na sibe te sinala ke répondre à ça on voit de toujours me poster ah bon na la kaki na monsieur na tela pour moi monsieur lelo soki dina na bengo na film ni il peut ami peut après c'est mbote dina na isika zali ba ko ka bazoka bali moi na kamso za la kai bo ko tika makabo etali ngini ko tika de biloko wana ozo comprendre eloko etali yote yo la tiango eloko ekipe yo la tiango etali na yote. Alors, Lelo, Elviso a Benio, aux après sorti. Avant de connaître, pourquoi pas? Il a sonné net na bilo so kana beto fani ko bundu. Na malobana peut-être te malobana na etu. Na kati wana, na zongeli bino siko. Yaga baba félicitaka Omari, a félicitaka Pierrot. A félicitaka na bakisi, a félicitaka Gesho, a félicitaka qui encore Dacosta. Pourquoi? Parce que basala musala bon, parce que babi ki a musala bon. So musala bengi awa a jouer, musala bengi awa a jouer, musala bengi kuna a jouer. Azan esika mo boité oyo ba ko interdire pour na musala na ye. Pour dire que les artistes sont libres ya ko sala misala na bango. Ce que tout le monde ndeko mo boy oyo auti ko leka ka lobby awa. Au nom de Vinit Katozomisang. Pourquoi ne pas faire Makam Oneti Yagabel? Au cas où on jouer na moni déjà qui na mona on mi ko leleki au jouer na SB. Et ça problème te za musala na yo. Et ça quand on a le même contexte oyo. Na yete so na zo ko mi ko sa bien na okende bien. Na bi ki na okende bien. Bo ara o tsaba ba troubadour. Et le bien ngo gesho ingange ba troubadour ba blo mo bo izangela mituna makolo. Ya Gabi ba ko tourner soki dina na bengi okoya ko jouer yoka réponse na avant banda réponse oh na pesi no dina na mbote place azali tandanga fongoli porte ata porte zeye okangama au mona en tout cas a fongo ya dina na place au vendre tala le na benga kete poani bon na luka rôle mo mais kolo ya na sike dina na to mona ya Gabi et pas dina na parce que tant ya Gabi betelo ko wana eza déjà pe mbela mo déjà bete pas dina na. Pour dire que tous les artistes, quel que soit dans la préférence, dans un comédien, mais dans un abakouk, dans un peut-être ndeko sila. Mais rien ne m'empêche, là qu'il ne peut couper ça, qu'on y ait qui artiste nanga, art nanga dans un langue qui tsango na apprendre nanga pas ya dinana. Mais si on tourne Thérèse Alikambo autant sous que non, ça va bengio et pas ya dina loko jouer boyebi réponse na boko melanga on a commentaire chaque fois moi je me pose des questions na Belvin ndenge moko na dina na ndenge moko eloko nini ya mabe oyo bana basi ya baningano basi tam to tsaka baza baleki na na HP nzambe na sungi ba lelo baza na biloko na bango esimba so ba poser aucune question dina na Belvin et comme on dirait mutu ba chubi etonga donc ba question na mi balé ya bato na mi balé ya ko bomisa ba émission partout oyo le kaka ya Gabi so ba bengi et pas ya Belvie ko oh est-ce que nga za un problème na Belvie azan ndeko nanga
malgré nga la baxi malgré naza abakouk mais Belvi azan de konanga donc yangwana na makambo to ko sa na TV o eza lokwa ya gabia osimisa bato ba ko finga bato batushi yangwana nga loba na émission na nga na otika lo finga mote peut-être na ya ko critiquer aya gabia Salimabe Belvi Salimabe si la Salimabe kinga da Salibu mais côté na ko ya na vandi boy na bandi ko finga moto lo ba di n'importe quoi na otika lo sala ngote pour nga c'est une meilleure moyen na ngai idéologie na ngai ya sala ba émission na nga hein ya gabi so ba bengi pa Belvi oya ko sala oh parce que ndeko na si bon la place ngala Belvi to soani donc il est comme ça attends mokolo moko te ba soana mais ça que préférence na ye ne permettre que ngala na nga abakuka malgré tout boyebi ya gabi za muta bambodi mais awa na chez Malonzi Miga studio to finga ate merci beaucoup na mino ba bopesa nga confiance cela prouve que bolanda nga na mutema moko pe borete na quand même quelque chose ton na saka émission parce que comment na muta vandi na écran na yeboye abani ko talo pendant 1 heure de temps de yozo koloba eza mince des choses teza likama mokete o muta vandi bo atika ko lo eza film et théâtre te ni thématique yo bandi koloba ti aussi ici atepe ba commentaire pour na ba tumusu ba tela ngo ka pe 5 commentaires donc ni ko la sakatala ki parcho atali parcho donc nyeti mama minata tulomba ah non yo kut na monelo na lobate na monelo na lobate to pousse vidéo moi moke to pousse sous vidéo pousse vidéo na dans Barcelone c'est clair qu'est-ce que botama ivina na edité yo bena ya na lendete président Mambo Italie Barcelone ça n'a pas d'importance pour ce que Mingi au balance va comme passe le faut pas de kitaka tu na toi na 86 bon ya gabi a joué les galeries ya gabi a joué les galeries a le magam na ya âge que non ba 80 ba âge bon ngasko na comme moi na 80 ou 86 donc na kiti si na zongi na vidéo ya collaborateur. Les gens qui sont sous capot vont tourner cette page. Mais au travail, puis la Belgique quand même. Voilà. Après. Voilà. Dans une autre vidéo, il y a collaborateur. Toké nango, malembe, to me go décortique. On peut être et on peut ici c'est la biso émission. Ok. Question est ça. Pas de problème na bat. Mais surtout na bat. Ok, bon, les gens qui sont sous capot vont tourner cette page. Mais au travail puis la Belgique quand même Belgique. La Belgique tu travailles tu travailles na en fait la Belgique tu travailles tu travailles na sila mais après la Belgique ça la makasi et pas nanga parce que azaro ko ya retourner ça dire ka longue chez retourner ba film nanga ne ba jazz pas tourner ba film nanga ne ba duche baya ne sila pe aya donc sila donc ça dit apport na bango pas nanga ça la plus sila. Elle venait tourner des films chez moi. La film est tirée par référence. Par exemple, Tata Moi ici là. C'est un film, mais ça la cartonne na YouTube. Donc on n'a pas moi ici, il n'y a pas Zaroya. Donc ils ont mis bongo, donc voilà. Mais ils ont mais la nègre penasco il y a qui toujours travaillé et comme il penasco na nègre boulot, c'est avec ici la Bissau. Mais qui est ah ouais. J'espère que vous l'avez dit. Réponse il y a collaborateur. Mais nga na Barcelone komoko ndé do travailler na sila eza collaboration o ezaki boza na SB o ezalaka collaboration sila na ndeko Lushima collaboration lokolo ekufa esila yo ke récupérer projet bo continuer ngona sila boye ko sala collaboration na ko créer deuxième chaîne HSB oh lelo boza ba collaborateur partenaire bokabola ba pourcentage donc chaîne wana malgré tout yo okoloba kiza si là mais biso to yebi kiza collaboration o ezaki ba pourcentage ko taka makamtu parce que na ndimite musale belé oyo ko sala bongo o mi pesa à 100% de son unité eza collaboration mais loko mo ozangisi na réponse ezani olobi belle vie à part on ezalaki abandai ko ya ko tourner pa na yo ndenge si la bandai ko ya ko tourner ndenge ki ngani pa bandai ko tourner na chaîne ndo bando ko tsaba film epi mais ngana obakisa bo biso to yebi yango ke ozwa pe temps ya ko poussa na pemini ya ndeko belle vie pona na lo bani a sunga yo
na ndenge ba panzaka scénario. Là je le dis parce que conscience na yo eyebi. Soki lelo ozape na moi chanson ya okoma scénario ya yo ko sala scénario pe ndenge za ko kaboli ba tableau sali bozo panza mutu, c'est parce que ozo rapé temps ya ko kende na makolo ya belle vie encadré ndenge encadrera ba Jérémie oyo aleka pe émission na yo pona ko témoigner loko wana parce que biso toyebi yango parce que tozo na kati ya histoire ya théâtre kaka 1900 VHS biso to nga na réaliser ba théâtre to kiti na CD na réaliser ba théâtre to na YouTube SCPLisa Top Vision Bellevue TV ba chaîne botami nde lelo marché Koufi to tika na biso to commencer makamsu j'ai des chaînes YouTube Urgence Télévision officielle na chez Malunzi Miga Studio na sala analyse nanga et puis de l'autre côté na sala sociale ya ba congolais ba démolition ba nini embellissement ya mboka ndezalelaka donc to yebi histoire na réponse oyo collaborateur apesi azang sikakake na zwa pe chance ya okende pa na ye eza pe témoignage na zwa pe chance ya okende makola Bellevue pour que a edenga quand même ndenge scénario ezalelaka nde basaka boy parce que ezelo comme otuya il faut que tanga bolama mutu na TV hein kolinga to bombaka yango ngasko na fungoli yango bato voilà to poussani différence entre Baptiste Anami Balé et la Bissau. Mais quelle est la différence entre Baptiste Anami Balé et la Bissau? Côté point fort, moi point faible na bango. Au gros, je disais bon dernier. On va prendre d'abord si là. Nazam mieux placé sur la question. Ah bon, tu me réalises la tu. Nazam mieux placé. Moi, je dis que ce sont les deux meilleurs de la génération na bango. Mais pour comparer à l'étoile, les Gitanga na mieux placé. Ah, t'es pas point fort, na point faible na bango. Bango tout en tout cas moi personnellement dans le barrage point fort na bango. Merci beaucoup. Na mieux placé pour moi on va là. Les gars gars ba monsieur va déjà pour. Ah, Michel Léon yo quand bien mon quoi. J'espère que vous avez des questions, vous avez des réponses. Qu'est-ce qu'on a le bani? Vincent, collaborateur, Azata Union Sona, Sila. Vincent, Bellevue a tourné un peu dans le film. Mais il y a une question, quelle est cette différence où ils ont entre Bellevue et Sila? Aussi longtemps, Aza ko collaborer na Sila azana air nyonso na production surtout production a passé ba film botalaka na bete no secret mo ba film botalaka tant ce zo ba tout une semaine to za na ka pour tourner action coupée te koto faut ça la boule tant on y a na montage parce que moi je faisais tout tournage Jésus ngata msusu une semaine soit 5 jours. Autant de tableaux, autant de 200 tableaux, soit 150 tableaux. Vous m'avez dit que film en journée, action coupée, aussi ici. Mais beaucoup de tableaux, ils sont au tourner film, ngana da Costa. Film, les gars Top Vision. To zela ba comédien ba ya to vanda to tourner na komi na ngoni. Kota ipeni boy. Film wana to se tu va neve. Ba Omari, ba Nani, ba Marie-Jeanne, paix à son âme, Suzy Bantou. Tout ce tout va 10 heures à tournage. Acteur principal ou à Simbi film. Ils ont filmé d'Acosta. Ayako bimela biso erni botunanga anzambe. Tout le monde passe dans le salon. Abima 22 heures. D'Acosta zaka très strict. Ngana baya na mutema mo héros. To banda ko tourner film ko na Top Vision film ana na bosani to banda ko tourner film de 22 heures pour d'accord ça doit hôtel moka kuna na Ipen ba pesa biso 4 chambres comme ça chambre moko ba acteur ba vandi chambre misato ezaki pona ba scène quoi to na jouer théâtre poto théâtre mo ba na poto siko faiza ra na mo embellissement poto to banda tournage 22 heures to si ça tournage 3 heures comme ça. Bano va simbela nga ba perche micro. O baza ko simbela micro yozo filmer makam tout. Moi na ne pa na ba bandi ko benganga. Ba kantion des problèmes mo ezibiso. Na bandi ko bondila ba parana ba tete ozana musala bo musango banda bo ngende 10 heures bolongwa ki a 10 heures moi batazo yate.
to 6 tournage wana ba 3 heures na kangisi biloko papa allez to tina kata mutuka ya ezala mutuka ya ndeko akenda pe poto na bosani kombo na ye atie biso na kata mutuka na ye aye kotika nga tina monoko ndako na porte ndako ba 3 heures wana fungoli na ke na koti si petwana na ndako na bana pa na bango na zi matériel na koti lobi so na ba 10 heures na zo obligé na se présenter na lieu ya tournage tala musalo bino botala kotali kaka boye meta passe automona une semaine à tournage zwa siko au montage au kati ba action ba coupe longo li au bengi scénariste ayi bo classer ba tableau tel bo sali ba 4 size ça veut dire tableau mo bo bandaki bo kacha on a 4 bo koti tableau mo bo si ma bo zongi sur na tableau ngo si ma bo zonga su j'espère que bo comprendre makambo tout ça à classer yo tikali o bandi ko tsa ba transition o bandi ko tsa ba son ce que c'est en place ralenti ce que c'est en place muta à ça la moi mystique mo bo so bo tourner film ya moi ba mystique tala musa to salaka. Vous comprenez? Nous sommes sikoyo. Yo za pembeni ya si là un grand artiste de mon pays, batu ni comparaison entre nani et puis au vivant là bango mi balo yebi belle vie au koke ko répondre autre dans ami placé té. Ngabe na fait sa comparaison, beaucoup melanga na ba commentaire. Bo sala nga na ba commentaire ou be sala nga audio na numéro na on élection na émission o koya. Bo sala nga audio na élection na émission koya par rapport à réponse ya ndeko collaborateur. Voilà, tu continues. Bellevie, c'est une tragédienne. Amakas n'a pas tragédie, n'a pas drame, pas histoire, il y a bref, pas pièce dramatique. Bellevue, c'est que ce qu'on dit Bellevue dans le Meryl Streep. C'est que si là, on a ma casse la comédie. Julia Roberts. Tu vois, on a casse la comédie, donc on a la maison mais et puis pour ajouter un truc, bah ça le mot est dans les salles maté dans le balai. Bah continuer car bon va sur la. J'espère que Bolandi réponse il y a jazz. Bolandi réponse à jazz. Mais bon, t'as la place jazz à Rochi Télé. Non, jazz. Toi aussi, c'est mission A. Bon, t'as la place jazz aussi à Rochi Télé. Toi, alors, bien que, au hasard tragédienne, au hasard, après, c'est la différence dans le monde, c'est long. Mais toi, t'as les sika Shitaki. Ok. Et puis, pour ajouter un truc, bah ça le mot est dans les salles maté dans le balai. Bah continuer car bon va sur la carte. En tout cas, si la na belle vie, beaucoup de bongo tomber sur combien d'années, vous sur la binoté. Vous avez nos amis. Mais voilà. La bande la moi. Ok. Ok. La bande la. Pour ajouter un truc, bah ça le mot est dans les salles maté dans le balai. Bah continuer car bon va sur la carte. En tout cas, si la na belle vie, beaucoup de bongo tomber sur combien d'années, vous sur la binoté. Vous avez nos amis. Donc, jazz à l'obi boy. J'espère que parce que Babakouk baza ba sepeli ba lobi jazz lobi ya solo. Ba solo la kate parce que soka ba solo li lelo. Tableau de bord on a mis sur YouTube. Down. Et quand ça son bon à malonga te. Ba solo ba mi balé. Babakouk ba sepeli ba bi non, biso fo polémique. Ni da loba yango. O solisa bango jamais trop bête bango ba pic ni da loba yango. Parce que bango place ba sepeli yango là. Même si son akosi ba sepeli mankasi Babakouk. Zwa tendresse, zwa Yagola Muyibi, zwa Miss Lolo, ba zebele. Ba sola na bango ti. Mais la contexte de Oyo jazz à l'obéli, moi je dirais ceci.
Jazz alobiango to seki mais jazz po nanga na fungoli mutu na lobi jazz alobiango na ndemo boye batu ba monyango jazz boye mais moi ce que je vais dire ezaka ke jazz alobi boye ba ko garder succès na bino boye ba ko garder succès na bino parce que polémique wana ya mutu salaka et salaka wera na jibe polémique wana ya homme de sala izo sala fali na fere polémique oyo bino na théâtre bosalelo mo o na théâtre na misalate bino mibale belle vie na sila donc bo simba conflit na bino wana donc quelque part ça bo simba conflit wana peut-être en quoi mo bo solo la na bino na ndenga kuzu atanke bandeko mais to tika bato wana ka bon pour biso to bénéficier nango parce que son bénéfice to bénéficier nango te lelo vous devez le savoir que Abou Pia est-ce que miga yo lo bela belle vie est-ce que nani yo lo bela sila kingani kuna yo beta ba pic iloko sko bango balingi ndete yango wana iloko jazz alobi yango wana eza nango simple à comprendre to c'est qui mais photo yeba ki makambu muta alobi yango na sens wana pour ce que lelo collaborateur aye pembe parce qu'il yebi que polémique wana et ça la makasi entre bon mibale ba simba na polémique na bango petit ndika musala bango vers l'avant alobi on a sens wana yanga si yepsi bango na tombeli bino donc botik boyo kanaka na bino te voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'espère que vous avez beaucoup aimé. Abonnez-vous, faites abonner vos proches. Yepsan Deko, qui ne s'abonner chez Migra Malunzi Studio, chaîne Yandeko Nabino Oyo. Bon, mais ça n'a pas na balalize na kitoko. J'espère que na fingité na lobi pe mabete. Na bi ke na kenango bien. Ensemble avec vous, tokozalaka toujours na esengo yako yaka ko sala bino banalise. Na pesi zoé sala et puis Brenda sala bambote belé granongi na mao mwana na biso petit frère propre ya Enosia Malunzi voilà mwana na biso donc la maman chérie à moi si ya Sylvine Jolie maman Aminata Tulomba ayo mkongo Aminata Tulomba ya yo yangwana ya José, maman José Lusadisu, maman Myriam depuis Belgique, na moni ba message na otindeli ngai et ça nga bien mais nazo taper moi atami balé awa na émission poto si dit ça. Non Malunzi bambote grâce Malunzi Gisèle Makaya Ndofula depuis Allemagne na Bundes Aga depuis Paris Mbotenayo, Papi Fernando Mokonzimone na Philippe José Fernando na Westerlo, Isabelle Fernando Lema Bambotenayo Yangwana, Chimène Manuel continue toujours pour soutenir Biso, Enoch Binta Congo Investigation, Branly Aigle, Oya Rosimbo, la maman de Acacia, Yannick Ngombo, Igor Kiala depuis Londres na Pesmino Bambote Ebele, Sami Makanzu Toto, Oya Mama Lili, Mama na Agathe, Bertin Kisonga ainsi que Yam Pelenda. Tout est kolobela, Makambo Etali, la sortie médiatique, il y a Thérésia. Mais tu reçois réaction, il y a maman na biso ya poto, oyo batala la biso, oyo pe, baza toujours ko contribuer na moi analyse auto salaka parce que tolobaka une fois o ye pembeni na biso c'est la biso effort yako c'est la biso tane fiske audio de façon que to yeba quand même kokabula ba idée par rapport ya manso oyo e koleka na longoli nanu signal na ya nini ok et voilà. Bonjour papa Migra nalandi émission na yo na tolanda émission na kasuko na sisuko na émission na yo papa bonjour na yo qui vraiment la masse le dit papa vraiment c'est très grave to lemi na biso makambo yo
makambo oyo Teresa ya olobana ba télévision moni tango boti okomi mama il faut lakisa ki bo sagesse na oke nga naza mama naza su mutu oyo nakoki kosakana na bakoki kosakana na ngai te dans ce sens que nini Teresa abimi nesi mwa ndoki moko boye abima kaka mpona kodimiaka bato mama papa ana oza très bref likambo ya liboso Teresa aye kolobaka Bellevue apesa bamama na respect te Teresa namoni lokola kokola kala mingi te azobela AVC tala deja monoko na ye komi deja kotenga na bana oyo ya Caleb papa Caleb oyo abimisa le plus mauvais c'est Teresa le plus zoba le chèque ya ba comédien c'est Teresa parce que so teli Teresa oyo ya 2013 14 15 16 yaya biso tokoli na ba Teresa tango bazo muta lemba bazo ko jouer papa Caleb na salon to olanda oteli pe Teresa danana yo moko bangelo donc ozomona le coup wana eza très fort ozomona mais na comprendre Teresa koma bondenge ni papa Teresa tango azali mwana tango azali bana na kati ya ndako eza lokolo oza na bana na kati na ndako il faut yeba habitude ya mwana na kati ya ndako yaya mama nyonso papa nyonso so aboti mwana ne alingaka mwana kola alingaka mwana progresser na vie amona ezaka honneur na biso ba mama to moni ke to kolisi bana na biso Teresa aboti assassin attention aboti ndoki aboti mwana te omona ye moko mama vie ya désordre ya koloba na réseaux sociaux mwana pe alandi papa na biso Caleb abokoli bana ya malonga so teli même la roko nyonso na Joël Dangala mon ami que j'aime beaucoup baza badu poyo ka Joël loba na ba émission loba ki ba bengi ye atalinde bazo tourner ba question ndenga kende ko jouer na Bellevue TV et là qu'on a rapporté à Sika mais qu'on dénigre Joël aza nango te même ata lelo papa Thierbo ata ya convalescence ya alongwe na ndako ne aye kotala Bellevue parce que azo considérer Bellevue lokola sa petite sœur omoni papa ko jouer te na vie ezaka échec ya munene Teresa wana Bellevue afuta ete Teresa ndenga azalaka la Bellevue afuta ye ozomona papa eloko mosusu na oloba eza boye Bellevue n'a aucun problème Bellevue apesa bato nyonso respect c'est vrai vie ya mutu azwa ye na scène vie ape atalaki abi te mwana so na jouer na scène aza mwana moko ya makambo mais pour lelo azwa formation ya malonga asala Bellevue TV il fallait qu'à passer na INA oh ezali institut pona ba Miradi bato théâtre dans bimal banda mais nani oyo nde azwi formation azwi diplôme kuna na INA omoni ki mutema Teresa aza mutema mabe moko papa na yo so dit jamais vie yaya tango penza Teresa azolinga akitisa Bellevue biso nde moto okitisa ye siko parce que tokobanda siko kosalelaka baémission ya lobi biso mpe tolobi parce que trop c'est trop na part ya de nani oyo Teresa baforme ye kaka mais atangi te mais Bellevue atangeli théâtre classe
ayebi kotia mutu na place na ye azo défendre diplôme atangela azo défendre mayele atangela ozomona lelo Belle-Fille te retient une grande dame première chaîne ya YouTube on a plein de formes à théâtre et ça Belle-Vie TV. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Est-ce bien on va défendre à Kakutu et ça na c'est à Belle-Vie TV. Si tel ba abonnement ya pamba oyo okomona que ça très élevé. La part ya de nan oyo. Thérèse ba formé ye kaka. Mais atangi te me Belle-Vie atangi li théâtre classe ayebi kotia mutu na place na ye azo défendre diplôme atangela azo défendre mayele atangela ozomona lelo Belle-Fille te retient une grande dame première chaîne ya YouTube on a plein de formes à théâtre et ça Belle-Vie TV. Est-ce bien on va défendre à Kakutu et ça na c'est à Belle-Vie TV. Si tel ba abonnement ya pamba oyo okomona que ça très élevé pour les cas il y a Belle-Vie TV et pardon il y a sila omoni tant mutation défendre les kambo il faut ayeba nanu ke naloba A naloba B naloba C naloba D. Papa, moi, je me rappelle que tu es un basou qui monte dans la salle, tu as bien Thérèse. Bah, modèle, monsieur Bilamba, tu l'as Thérèse. Mais, je comprends à comment le lengue kani. Je ne pense pas que Belle-Vie a sa fongola, mon connaît, bandi ko finga maman Via. Et là, quand c'est la Thérèse, papa, il y a pas eza kozanga na place ya Belle-Vie il fallait que Thérèse ya mutu azala wana lokola batu azo soutenir mingi Belle-Vie yango ye siko atali ke dina na otobanda na ye sika moko dina na kuta ya sima mais tant lelo dina na pe a évolué mais so ateli dina na évolué nga Thérèse na zaka kaboye yango somona nyo mitema mabe o ezo ko botama omoni papa mitema mabe yango ezo botama il fallait kinde Thérèse à la place à Belle-Vie Thérèse à la place à Dinana nde wana sikonde ezo sala bien papa moi je voilà ba audio isa ebele ba audio isa penza ebele mais juste ba audio oyo eza juste réaction ya bandeko oyo ba bengaki biso pona ba réagir par rapport à émission auto sile ko kotisa oyo to tie na titre na biso ya j'espère que tozonga non na chez Malunzi Migra émission na biso oyo sile ko leka émission oyo lekaki voilà nous sommes là votre chaîne. J'espère que la vidéo na biso yango yo bokomona émission na biso oyo depuis Paris via Queen recadre Thérèse pour non respect envers Muyombe Gauche et son père et Muyombe Gauche son père et Bella. Donc c'est ça par rapport à l'émission on de ba réaction ya donc bino be bo sala lokola biso lokola ba maman ba tindeli biso maman Myriam depuis Belgique a tindeli biso réaction oyo tant au côté émission oyo ya lelo auto de cortiquer ya Gabi et puis Vincent aux obligés au tindeli biso audio na yo nde ko permettre na fin ya émission to ko sala to ko tsa yango to bon sala ngo bongo comme d'habitude donc désormais et comme bon on a fin ya émission to bon tsa ba audio ba réaction na bino même sur sali vidéo au mona moto projet tango awa poto la sabino ndenge to comme ko sala na ministre donc là ils ont déjà signal fort ya la sabino émission ko ya to lobela pourquoi on a répété encore une fois de plus pourquoi Thérèse na dinana et les kakate dinana aza douce alors ba le côté ti lelo ayebine le moko te na yebite si y a un problème mais côté Thérèse so ba poser ka kombo ya
belle vie problème le roi to lobela belle vie to lobela di nana j'espère que toza na ba audio o ba tindeli biso ah ya conflit na bango euti wapi oyo di nana na Teresa ekoma problème conflit na bango euti wapi bana ya tata moko Caleb Sinak et bimisi ba Teresa le roi bana liboso première promotion je crois ou deuxième et puis ba di nana baza bato asuka et bato asuka mais lelo di nana azosala honneur ya Sinak toza la clair na fungola émission na awati émission ezali oyo bon lui eza ba vidéo oyo bato batindeli biso kola sa conflit wana euta wapi. Si vous avez aimé, dites merci à votre Mega Malunzi, moko obozane la télévision internet que je suis. Et puis si Dieu ne revient pas, on se revoit avec vous au prochain numéro.